nazalaka bekala bato misusu batraitanga mabe na groupe les racines bato batraitanga mabe eza Ada Fendi na Raïs bafingaka le président Bobo Manoka que je salue en passant. Président Bobo a bengaki yo tellement yo depuis Congo. Non, eza que ça stade pour nga na lande mission wana na mona penza président Bobo atindaka yo il au clasher les bandeko wana donc écrire qui polémique entre yo na bandeko na yo. C'est ça ba grand garçon. Nous n'avons pas na façon na mona la maka. Nous n'avons pas na vision na mona la maka. Mutu musu ifa finga Robles Muscado pour ça succès. Mutu musu ifa finga da ilunga pour ça succès. Mususu pe il faut toucher Fendi bagaji kato Raïs na Dubaï pour ça la succès. OK? Nathalie Kamia. Mutu nyonso oyo nga leka na parcours na. Ataza na mabe na ye. Songa na yiba mayele pana. Na si boyo kama. Songa James na yiba mayele pa président Paco. Président Rafle, président Bobo Manoka. Mabe na nyonso bosoto na ye. Etika na coffre fort. OK? Bolamu na ye. Intelligence oya pesima. Sotala. Muto aye pour défendre et pas bien pour. Na côté du président Bobo na fingi bango. Bato pe ba talanga. Bon mona keza lokolo na biso nyonso. Tant on a déjà na fingi ba ninga. C'est que ça ndenge na biso. Lobi be na ko finga pe président Bobo. Mais na kena na stade ya conseil. Nabi quelque soit ba problème parce que na bisa bango les loso nga James Nazati. So bozu o nga naza na moti. Bo kita. Et na la qualité parce que Nazaki formé par Bobo. Tala toujours simbela Bobo téléphone Bobo. Président Bobo Manoka to simbele téléphone. Autant bonne journée mobimba. Bokaboni 23h lobby tournage oye bonde en monoté. Donc ando ya bato wana nyonso nga na boya na ngai. Ba pesanga même donc ba yebi ko pesanga perche, ba simba perche bien. OK? Ba simba perche bien côté son. Na CPA na bino makasi ça bino biso za ozo formation. Et pas président Bobo na za tourner te na oyiba mayele mais aussi simba perche wana nde sans faute. Donc sans polémique na boya to travailler na bino parce que bomi yebi non travaillera na bino teti na longa mboko nga James. Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Cela dépendra au moment où vous allez nous capter. Donc de big salutations à tout le monde. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous un artiste complet. Quand je dis un artiste, vous allez lui découvrir. Voilà, cette émission, je vous signale que ça sera diffusé dans Julia Mateta TV officielle, l'émission Ma Parcours, et puis Congo Racine TV officielle. Voilà, merci beaucoup à vous. Avant de commencer ou avant de vous présenter mon invité, je ne veux pas être ingrate comme je l'ai toujours dit. Je dis un grand merci à toi Lydia Mosso, ma copine privée personnelle. Des gros bisous à toi de là où tu es. Merci à toi King Papa Folo le Floridor, Benjamin Chimanga. Des gros bisous et de grands merci à toi. Voilà, derrière la caméra, je dirais à Montréal, le rôle se Manitou, les grands réalisateurs Nakata Cape Town, à Fongole la Bisso, à Fongole la Penza. Toyamba, oh yabiso lelo, l'émission sera bilingue, la grande famille, je vous signale aussi. Donc Fongole Langa Toyamba, notre artiste, c'est lui qu'on appelle James Mutombo. Moi je l'appelle un grand homme dans un petit corps. Bonjour James Mutombo. Bonjour B52 la mignonne. Vraiment esengo eza makasi ya koyamba yo lelo na kati ya émission na biso réalité du monde et puis ekoleka nazo signaler yo aux la surprise na ba chaîne na tangi wana Julia Mateta TV officiel et puis Congo Racine ekoleka kuna na linga ki penda na yaki ko luko James to meka mpe ko parler. James Mutombo artiste. Betela biso no di solo e banda ndenge nini? Et le parcours na yo banda o banda ti place au komi lelo se retrouver na kata kapa monde oyo e bomaka to e dindisaka ba artiste meto mona mutu moko bolimbise ya mukie boyeme azo maintenir ba mbinga mikolo kutu ba banda ba dinda me ye azo maintenir. James mais quand peut expliquer? expliquer biso. Merci, bonjour à toi.
B50 la mignonne. Bonjour, bonsoir, ça dépend d'un héros beaucoup de la biso. Et comme Maman Otoloba, Maman Mignonne Otoloba, c'est James Mutombo, votre artiste, comédien de Tobina. Donc, parcours nanga, les amours moulaï, donc parcours nanga les amours moulaï, na bandi monde il y a théâtre, de Toloba, monde à théâtre, monde à cinéma, depuis 2003. 2003, j'étais encore élève. 2003, on a travaillé dans un groupe. On pas président Rafou Lukuna, pro. On a caméraman, il y a Sinark, et puis caméraman, il y a RTGA. On a travaillé dans Papa au robot. Et là, Papa Michaud. Un robot, ceux qui ont un robot comme ça, Papa Michaud. Alors, je mis un colonel soldat dans Sinark, on a travaillé dans un jardin de bonheur. Après, on a travaillé dans Berger Paco. Et Sika Oyo, Nga James, Makambo Bandaki déjà. Donc, pas président Paco Raban, n'a pas si mbote Sika Papa, mon berger de l'église, église Montagne Sainte, n'a pas si bangonio se mbote. C'est par là de na Bandaki Sikoyo qu'on comprend le sens de théâtre. On a travaillé dans président Paco de 2004, si je ne me trompe pas, 2008. Yeah. 2004 à 2008, 4 ans, et pas président Paco. Et aïe, qu'on dosait monde de théâtre, à Kataki Moko, l'activité, ils avaient qu'ils allaient sauter, et puis ok, la répétition, batin aux allaient sauter. Mais au temps, on a dit bon. Déjà, sentiment, on a déjà à lire ou à théâtre. Quand on a zotanga, quand on a théâtre. Et pas naïe, on a diplôme dans ma beaucoup, il y a berger Paco, il y a. On a déjà commis diplômé, en 2007, 2008, on a déjà diplômé. Mais au temps, on a dit, le quoi est déjà stoppé, on a côté déjà dans ben, on a côté dans un sentiment, qu'est-ce que je dois faire? On a remonté à la score na TV. Le groupe Nino et Zole Kawana, on a vision qu'on met dans ma kuna. Mais on tombé par président Bobo Manoka, le professeur de ses élèves. Donc, je vous salue aussi. Il y a président Bobo Manoka. Et par président Bobo Manoka, en 2009, on a travaillé ici au Lelonga James, on a fait un Moutou, on a fait un Maïe, les sagesses, il y a Coco Maïde, et c'est pas président Bobo Manoka. Depuis 2009, 2013, on a travaillé avec le président Bobo Manoka. Après, départ dans le groupe Les Racines. Donc, okay. Bon. Merci beaucoup James Mutombo. Mais James Mutombo, il y a vraiment non il y a famille na yo, tu as ba combo nenge ba berger Paco bazo ba combo na kata scène, il y a non propre non na yo vraiment ou comment? Mon nom c'est Mutombo. Prénom nanga James poste nom nanga Kaba Kashala. Na kata ngo Kaba, banso benga de moto. Yes. Surnom nanga o ezaka ya scène ezaka VIP mais ebenga ma troté yango etikalaka prénom nanga James. Merci beaucoup James Mutombo. Vraiment nengana loba, nengana tuna osala ki ndenge nini parce que koyoka okoloba que depuis 2000 au salineti 4 ans au diplôme na kati ya groupe ya papa na biso Paco que je salue, le président Paco Rabani na groupe Levite. Donc osala ki nanu mwana ba parents na ndako bazoka ndenge nini tango ba apprendre que non moi na bango a commencé la théâtre maboke ndenge toloba. Bon ce qui est vrai tant on a la théâtre na ndako na informer mutuko na otanga na lemba toujours répéter na lemba à deux fois toujours répéter na église na biso na direction générale na Kingabwa na poilo wana na Montagne Sainte na Kingabwa. Nanda baby que James a quelle classe mais nga na répétition ce qui est commis air ya obengana to air makamnyo so ya classe na zaobi misa bien nga na pesi mbote sikaza Andrus azaobi ma directeur na biso école Andrus Ngambe mon vieux yo to ça m'a embelé donc azaobi ma droit directeur nanga alors so na ba parents nanga le quoi est directeur ba bon moi cinéma tout na musika yango tant na ta ba ça succès lelo o babandi lelo ba oye ba te que ça ba mo ba souffrant na monde donc na otanga na kendaka soto comme période ba examen ou bien ba interro nazo respecter mais ba cours ya kati bo nazo ranga ba copie
na oki otanga nanga hier et tout, mais na se concentrer qui kaka na théâtre. Ba famille ba yeba ki monté. Et au ça là que président Raf Lukuna a joué Sebiso na RTG na histoire morobo ya type moi joueur le quoi Jean-Michel Kanka. Comme on est STV. Ba ba yebié azon ça ba humour na RTG biso zo figuré wana. Siko le roi TVP za nango ndako nganga te et mona na reza visible les sika ba parents ba comme découvrir nga ba membre ya famille ba moni oh tout monde qui est boy c'est par là na que le ba vérité na ndako na sala théâtre mais théâtre on est en compte y école et zaka pour na ba journée culturelle na kosa ba parents bongo na comment travailler le quoi na zena ngapé bien éduqué respect na ba parents koto na kosa na zaki hypocrite je peux dire non ça m'a cambié bomba pour na linga déjà à Rwanda et on le pas président Raf Lukuna et pas président Paco a comme l'exhibition na Africa TV na salara tableau moko na campus to za ba étudiant tableau wana moko bato bengi papa tout monde moi no sikoyo na TV père achetem ba PC jour ya rediffusion yemo ravandi italien abi ou bien classe ou bien théâtre. C'était ça. Merci papa, non théâtre on est zaïka ba bengi biso na école to sali et puis na sala rande théâtre. Na continuer kana wanga na. Et au fur et à mesure ba comme on nga sikoyo le roi TV za na encore visibilité ba comme on nga ba comprendre que les talents to don eza katina ba libérer nga. C'est par là que na continuer. Merci beaucoup James Mutombo. So na lundi parcours na yo bien, je crois bande konyo s'occuper na B52 na Julia Mateta na Racine Congo bango nyo s'occuper balandi parcours na yo. Mais nini pende sala ki baloba ke ba déplacement to bamboka mipaya ezalaka ba mabulo ba artiste. Effectivement, tout le monde a belé ba artiste belé ba kenda bamboka mipaya ba misala na bango mona na kalisusu penza te. Mais comment est-ce que Yosa peut s'en sortir dans Cape Town en Afrique du Sud Mobimba? James Mutombo a vendu ce groupe le Vision de l'excellence. Azo kamba batata mibimba na ba mama mibimba. Ba film ezole kana ba chaîne YouTube un peu partout. Pese biso no mama yele wana la MC mama B52 pa goko sala moi groupe na ye et tout voilà. Ba fan ya B50 de la mignonne officiel, ba fan ya Julia Mateta officiel et puis ya Congo Racine TV. Avant de commencer à s'installer en Afrique du Sud, dans Cape Town, bon mais comme ça l'exercice. James a bandi théâtre, puis na ba grand depuis 2003. A travaillé na président Paco, pas comme un film. Yamakasi et puis Frappak. Ayo travailler na muto aza mayele lisusu na film et puis a imposant style na ye. Président Bobo Manuka. Plus loin encore, na groupe Les Racines. Na travaillé na Roblex Muscador mon DG Oazaki président na groupe Les Racines. C'est un homme aussi intelligent. Parce qu'on a battu na nyoso wana. Na mayele nyoso nga na zui na kati wana. Ni na kobimisa. Allez-y comprendre. Donc, na kotisaki ebele parce que na zo ki chance té yo jouer makasi na groupe Lévite et pas président Paco. Na zo ki chance té yo jouer makasi et pas président Bobo na groupe Les Étoiles de Bobo. Na zo ki chance té yo jouer barol ebele to ba rôle principaux ebele na groupe Les Racines chez Roblex Muscador iska tozaki bisonyo sona ba collègue nyonso tolongo na bango pa Bobo. Mais nazaye wana ya comprendre kaka scénario basala ngo ndenge nini, mise en scène basala ngo ndenge nini, comment ko stabiliser groupe, comment ko gérer bato. Parce que mayele wana nyonso tout. Tant on a commis musika na bato na se sentir seul, muto azate wana pour soutenir ngana bi bon, qu'est-ce que je dois faire? Na comme ozong sa siko ba intelligence ya bato wana nyonso tout, ba savoir faire ya bato wana nyonso tout. Na comme otchangwa en pratique na bi bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Que Nasa le quoi président Paco? Non, non. Na qui le quoi Roblex Muscador? T. Nasa le quoi président Bobo Mano? A bon. Na kati na bango misatu wana. Intelligence na nga peza wana. Et ça linga onaza.
yango na maintenir groupe ntango nakomi awa na Cape Town bato bayebisi nga bagroupe nyonso esama na Cape Town ekufa évoluera te natuni bango pourquoi babi parce que tout le monde osala po so asali te aoganye eloko te so asali te aofuta pale te so asali te aovivre te donc te ezalaka te bato batravaka ti badimanche bato tout batyelinga négativité nayebisi garçon moko tozali na ye Lévite tela nayebisi Lévite nga so nazwi ka caméraman na mboka oyo naosala film et puis ntango naosala film wana ebendelanga maison na biso toana maison na biso tokosoutenir yo Lévite merci beaucoup Lévite na Timba Arnaud Timba je vous salue merci vraiment bango mibale wana bayebisi nga bon totyeli yo matériel Angers yo yaka na histoire yela biso baartiste toproduire yo c'était ça na yo tala bi bon anglais te relation te grande sœur nanga wabengisa nga Bobette Mukendi napesi yo mbote ma grande sœur chérie Bobette Mukendi mon grand frère Tute napesi bino mbote le vieux Deps merci beaucoup bayebisi nga awa théâtre ko marché te vanda lukosa musala o se concentrer na makambo mosusu bosana nzela théâtre merci bango ngaso na bandili kam na komsa yango tina suka na créer bato na mboka o Lévite na nsima na nga ayolakisa nga garçon moko Christian Toyambi c'est un artiste comédien oyo aévoluera awa alakisi nga Christian Toyambi nayebisi Christian Toyambi vision na nga eza boye naa na mbongo opesa bino te me naza na baide naosala groupe te me naa na posa totourne bafilm bacamarade na nga oyo basala bachaîne bozwa baproduit wana baotyongo na bachaîne na bango chaîne oyo tozaloleka na Congo nakosoana directeur ya programme de quoi tosoane bien mon chef Junior Senga chef Dido Makwema apesi bino mbote sika boza nakosoana bango baelema na ngai elekaka na CBS esinga oh c'est bon toya na bato Christian ayelinga trésor signature napesi mbote sika za fille moko royal aza ami na nga depuis Congo na bengi na yebisi royal na poso ojouer théâtre esinga na jouer James naokoka te na esi yaka na besoin na former royal ayelinga bato ayelinga Jemima Mutombo ayelinga Rachel Tumbabu Rachou apesi mbote depuis France asiko na France ayelinga bango première réunion nanga na sara ezaka na sortie river nasangisi bango tosali réunion na esi bango nayebi ke batan na Afrique ti déjà mokie mais tant mokie o bino bozaka nango wana bopesanga chance totourne na bino rendement nango bocomprendre nango lobi oh James tona biso na bato me batan na esi bango bopesanga kaka temps na posa bato ebele te ka bino na bango ezalaka na bafilme oyo nabosani nkombo na bango nabosani nkombo na ye na kati wana na Lorika yes première réunion na nga na sara Lorika mpe azalaka na kati toyosala réunion wana na proclame répétition na répétition toye na bango nyonso ka Christian Toyambi nde moto aodéfendre les restes na signature parce que azalaki artiste na Congo les restes baoyeba te nini bakosala coaching nayesi bango bon naosala filme na bino maintenant na posa papa moko na mama moko Christian Toyambi ayebisi nga tozalaka na groupe yango topanzana bamisu bakenda bapoto bamisu bakenda bakongo mais baacteur baza awa oyo baza na kootutio na bango nde amema anga epa pe ya sonam Junior Lukumwena nzambe alola ayambao kana kimia ndenge ayambao amema anga epa na ye avant tokoma epa na ye amema anga epa Jacques JDD Mputu na voiture Mputu tokoti nakuti pe frère Junior na kati na bimisi projet na nga na esi bango artiste depuis Congo bao bayebinga on a foutu eza pasi po bato musu bayebanga mais artiste depuis Congo na joué par ba groupe nyonso na beteli parcours nanga mais souci nanga eza na telemisa vision moko awa ya ba film to tournaka ekotaka na YouTube ayesinga Papa James ya tobengaka papa isinga Papa James eza moi pasi mais
le quoi bat bayebi ki oza newcam oye sika na mboka o ba opeso confiance et puis le quoi bayebi ki o travaille pe na ba grand news tona ba opeso confiance to meka osa la vision to ça la film to zong sa structure na biso wana donc parcours na ngai bande bongo tant to ye to sali réunion liboso na kati ya réunion na esi bango sima na nga na 2 personnes j'ai une fille au azali vraiment yanga j'ai mis Mamutombo et le victime esi bango na mi balende na bango mais sima na yo oza bango beli yelanga bango na cha film to tourner to bande to ça na yo benga mama Dédé quand na kati ya voiture to bengi mama Dédé abela ici rango moi a tourner zaleti ba bisanga ah le quoi mama Dédé azati to benga Mimi Chite to yo benga Mimi mama Mimi na pesi ombote sikaza to yo benga esinga ah wana mbongo ofutanga na ese mère na mbongo ofuto te mena na idée opesa aseki abina ka cher na ese problème te mère na pour ça non ka aye ko se présenter to bandi film na ngali boso banque de sang non sauter sautant pour exemple là mais monsieur va mais en timing nango ayo ya wana to bandi casting ya film banque de sang na kati ya film ma banque de sang to tourner épisode moko kaka maman Mimi entre guillemets papa Tekisié donc le Seigneur qui est stoppé la fille au a joué qui principal Merveille Bilonda la pesi omboté Merveille Bilonda et non Lukayo Merveille Bilonda il c'était prévu à présenter et famille ont permettre de sauter à Kabola théâtre et puis à tourner movie il est pas stoppé film est calé on a eu contrat na président na boss Raf Ngindu depuis Dallas na pesi omboté mon boss Raf Ngindu papa na luka koti sikoy na comment stable ndongo isenga so na comme stable ngai James Mutombo papa le boss Raf Ngindu depuis Dallas na chaîne Congo Promo TV ya to lekisi premier épisode Baptiste côté au bafochenga ti yo sala papa Junior aye okufa to stopper susu YouTube elinga bongo te contrat kuna to canceler na vandi lisusu na yo ko sangisa batu wana siko na équipe de base na yo ko manango Putu Jack équipe de base Mama Dédé Mboto ma meilleure j'ai mis Mamutombo Madame Mignonne Kalanga na yebisa bino so boyebite yemoyeyo yemoyeyo ye pas parmi vision de l'excellence azana kati Pierre na yemoriza wana l'équipe de base wana yo van ndé na komisiko ko tourner tranquillement na yo tala siko na bibo na YouTube na ko proposer na nani ou ko recevoir film nanga na toke porte ipande konanga président Herman Kasongo a accordé une chance wana ndé na yo ko sa première film nanga garde-robe donc na yo ko sa film nanga garde-robe et pas président Herman Kasongo et à cœur ouvert je dis si aujourd'hui respect Bakisama et puis bah tu vas comprendre savoir faire nanga c'est grâce à toi oh yo yebité na émission ngolelo président Herman Kasongo mon ami merci beaucoup nana eloko peut sauter mais merci la famille zara ya famille après si une chance na che film na chaîne na ye et PCP makambu et fongoli ba porte mususu et au sala que chaîne ndeko nanga mon sang Roblex Muscador et zaki monétisé et puis ben les membres soit à côté na chaîne et au compliqué ba kasa chaîne wana tant ayo zong sa Congo Racine TV ndé ayo zo film nanga mususu deuxième film nanga Banque de sang oh to saka na Congo Promo ndé to akio côté sango sikoyo na Congo Racine TV avec le temps to évolué na yo ça la film mususu garde-robe non hors empire ndé na yo côté sango na exemple TV et pas Barési Baza mon ami de souffrance Barési Baza hein? Tonton voiture monsieur les journalistes donc Barési Baza le jeune producteur merci naza tellement reconnaissant na bino misato tellement reconnaissant Roblex Muscador Herman Kasongo Barési Baza na motema nanga mobile
botala été que James azana combien de personnes ba yebanité botala ki ngote mais bo pesa nga chance bo tcheba film nanga na ba chaîne na bino merci de tout cœur donc c'est un peu ça ba film on a so botali na Congo Racine TV bozwa Banque des Sangs na Herman Kasongo TV bozwa Garde-robe et puis un exemple TV bozui hors empire donc parcours nanga na moi muke yango. Merci beaucoup James Mutombo. Est-ce que Coco et biso relation na yo parce que Olongwa déjà King ça fait je crois 2-3 ans relation na yo na ba collègue na yo ya musala ya théâtre jusque là et ça très bien parce que tout le monde a montré qui bien tant yé nzambe peut-être pas moli koleka yo to yo pamba mi koleka ye moi ba tiraillement moko ezalaka relation na yo lelo oyo na ba artiste comédien oyo boye banaka bo banda penda na ebande des ndenge ni nga soko che micro baladeur ne baloba micro baladeur na ba artiste nyos tout pourcentage ya mabe nanga sur 100 et cause à 5 parce que naza mutu na ça que fort ya considérer mutu nyos tout et puis na fréquentara to sololara et puis nazala ozana bango na ba o naza ata pembe na monte tant naza na Congo surtout sur na Facebook to na WhatsApp bango nyonso nazwa bango ndenge moko bandeko nanga ba oto uta na bango pas président Bobo Manuka wana remeza famille oyo na lobango toko kabwana jamais on dit jamais dans moi la je vie, dis hein. moi je dis jamais Madame Marina Ngoyi Roblex Muscador Yams Yambe Fendi Bakajika le géant garçon Jus d'orange, tonton J, évangéliste. Donc, Patience Kandé, Madame Patience Kandé, Madame Laverdose. Bah, on a une surtout, équipe on a Clara Fatina Belgique. Ils ont pas si tôt qu'à bon là-bas. Ils ont pas si. Yam si yambe. Est-ce que non qu'on s'en marre non? Donc, ils ont pas si tôt qu'à bon là-bas. Parce que tu y es bani bas souffrance. Tu as un groupe d'ambition moi WhatsApp to comment bah Master Likemba. Oh, tu es bani vraiment bas souffrance. Tu comprends? Nga James n'a rôle té, n'a lamba, n'a éboué, mouton joueur principal. Alors moi si nga la main atika na singa que jouer na lamba. Na zongi pe ndaku na encourager, na zongi ndaku na tourner té. Ba master one. Merci beaucoup donc, James Mutombo. En tout cas, nazaka na capacité moro pour na 2 personnes. Non le bango le na écran pour na 2 personnes. Bachanga confusion na président Papi Kader et partenaire naïe. Président Papi Kader c'est une aibaka ba capacité nanga. Azobe nanga ya Mutombo, ya James président. À cette époque-là, on a un directeur artistique du groupe et puis disciplinaire. On a un président Papi Kader en France. Bachanga confusion, moi c'est moi tout ça spectacle na Brazzaville, na le cas d'émission, na lobby o na koka koloba. Artère na compagnie en côté a memeli ndenge mususu. Bon on peut c'était prévu ba que ça spectacle mon na Brazza. Et bien ndenge mon mais président Papi Kader na motema nanga na lingako par rapport à ba considération européenne. Yeso na yebise président na poso sala nga sport ya marche moto wana ngo ataza ya olala oyesanga ya Mutombo pona yo na sala ngo siko a sala nga surprise moko a sokola te brossate ni nta bima rapide a lata a che poudre ayo sa sport ya sortie officielle ya label ya Marina Ngoy ngam na bengai eloko wana c'est marquant alinganga pe considéranga deuxième personne c'est Jorvi Mwanda, président Jorvi Mwanda comme un président. Jorvi Mwanda, n'a vu qu'au tal émission. Le groupe Les Racines n'a pas discipliné et bibliothèque artistique. Nous avons un règlement à l'issue. Sotambo Likola, un règlement, nous avons un bando dans les Européens. Et tout se comprendre par rapport à la mesure où on a dans Likola. Le loza président. On a un salango, yo comprend dans aussi parce qu'il est le président. Et puis na Congo na yo kabeko, na YouTube na yo kabeko. Ozaka discipliné, ozaka formé et si ko utaka avant ya les racines. Tango yé
On dit Manga James est que chef na yo. Mais incompréhension est comme elanga na yo, sincèrement. Je pas le temps au Luka ko bonde là parce que ngana okoma yo te yo okoma ngate. Mais na lingo négliger jamais ba to souffrant na bango. Jorvi Mwanda. Ko sengo pardon son a blessé yo et longolange l'autre. Mais toza famille. Avant-hier natala photo moto ou ta émission na numérica ni tie otozaki mukie nanga plus que yango. Na mukie oyo zalaki. Cela veut dire que to uti musika. Digital agro na solo no maramba Jorvi Mwanda. OK? Donc son na sala bino mabe. To les racines mobimbo brotalanga. James azaka vraiment dur. Na sengi bino pardon mais na ebi ke bolinga nga. Kozala dur na ngande sala bino bozala o bozalelo. Merci beaucoup. Comment Koloba, ça fait mal, Les hommes on a peine que non, on a la douleur, moi on a quatre mais moi je trouve que ceux qui m'ont conduit, Aza ici comme on koboye, Aza n'a droit, il y a qu'on respecter la loi. Donc tant on peut ça qui la loi, on a peut-être ça qui kolandisama na la loi il y a groupe na bino donc voilà. Donc James est-ce que na to comme cochité, to comme vraiment presque à la fin. Yebisa biso nini oyo yo regretaka ya makasi na kati ya monde oyo ya artiste nini oyo regretaka makasi lo bapena non so na yebaki na ngena sala ngoti et puis yebisa biso susu nini oyo yo mona ke no lobite en tout cas grâce ya musala oyo nde sali boy pesa biso mwa biloko na mibale comme ça tokoyeba ndenge tokokumbela masolo ango regret nga liboso ça des considérations ya bato. Si aujourd'hui James a une idée bien, une initiative bien, une histoire bien, on peut se chancer parce qu'il y a un communauté. Savoir faire il y a James, on considère qu'on est pas un communauté. Non vraiment na ba porte belé ba chaîne YouTube na otoké. Ba on ça James na simano batona ba yebanité. Mais avant batona ba yebana faut ba bima po ba yeba bango. On peut sa chance. Voilà. Ba on so ba biser. Attends, tout ça qui dit et qui n'a gagné l'un ou l'autre. Bah on y a soba. Tant on a zalaka pekala. Bah tu me suis traitant à ma bé. Na groupe les racines. Bah tu traitant à ma bé. Bah traitant à vraiment ma bé baza. Mais et ça parmi bah choc on a na au bunda pona batmo au bundo tikali le côté aux imposos jouer mais ba on va jouer Fendi Bakaji ka comprendre maram na loba Fendi Bakaji ka da ilunga ba comprendre maram na loba Marina Ngoy a comprendre maram na loba Roblex Nisrador yé pas comprendre maram na loba omi pesi au bundi pona groupe mais ba doit reconnaître OK ba doit reconnaître OK naibisa bango lelo songa James Nazate so bozu onga nazana ngote bo kita et na la qualité parce que nazaki formé par Bobo tala tozo simbela Bobo téléphone boy président Bobo Manoka to simbele téléphone otambol ne journée mobimba bokaboni 23h lobby tournage oyebo ndia monoté ba formation na biso zwango na les racines sont memi batulokolo wana ba unir. Il faut incarner rôle, il faut mériter rôle, il faut oser rôle pour les cas. Comme ça la relation, comme ça le sentiment au président Bobo Issa biso ti le lo sur le na fond. Comme ça le sentiment na ba scénario na yo. Vous comprenez? Mais bato ba traitant na ba ndenge mo za ba régler ba négligence moro boye parce que James ça na comboté parce que boy na boy. Oh, ngai po na ngana ezali comboté ndezo compter. Savoir faire na ngana on a cotisé pas ba. Vous comprenez? C'est ça. Mais bah souvenir à malam na ngeza bah souvenir na ngama malam eza intelligence on a cotisé na monde cinéma. Ba président nyonso na lekine pembe na bango. Ba grand nyonso to na solo na bango na fond ba pesa nga conseil. Tant na zora mayel na otchanga en pratique une intelligence na et puis souvenir na malam na. OK, merci beaucoup mais ba période moto ta koyoka ke James Mutombo comme elle ko mukala. Président moko na otanga communauté
atindaki yo azaki na mwa barankine na ye na de mosusu James oleka na TV oloba ba n'importe quoi selon badire ya bato ka ndenge biso tolobaka parce que baloba YouTube des églises te YouTube bato bayaka nde tokoma koya na YouTube ko régler ba compte na kati ya YouTube. Est-ce que c'est solo oleka ka pena na chaîne parce que na romona yo boye moi je vois ils a des tangents te ya koya koleka pona ko blesser peut-être ba fan ya Julia Mateta officiel ya B50 la mignonne officielle et puis ya Congo Racing a éclaircir te mutongo tindenga na yebi été pour na clasher les nani a yebi singate donc moi na répondre te voilà la grande famille Akimi parce que soko éclaircir soko za ba cible yebi singake mutu tel atindaki pour na mutu ni na ko éclaircir non pour na landa émission na mais pour ne pas ko zongi sa susu makamba kala nga na autoriser au te mbona utanga ba kombo na bango eza Ada Fendi na Raïs bafingaka le président Bobo Manoka que je salue en passant. Président Bobo a bengaki yo tellement yo depuis Congo. Non eza que ça stade te ponga na lande mission wana na mona penza président Bobo atindaka yo il paraît-il au clasher les bandeko wana donc écrire qui polémique entre yo na bandeko na yo. Ezalaki nini en fait na profiter l'occasion parce que obi Esther Mavakala atunanga question na bime yo zalaka na James comment est-ce que James a koko réagir boy o meka un peu ko éclaircir na ba docteur Jovin tout ba Caleb Prince Malela ba meka un peu ko zo éclaircissement na lo bana ndenge le professeur de ses élèves Bobo Manoka lo ba moni montre na lati ceinture na lati na kecho na lati père na ngate mère na ngate ya kopo théâtre de latima ndezo tinda siko yo ke fingi na Nathalie caméra mutu nyonso oyo nga leka na parcours na nga ataza na mabe na ye songa na yiba mayele pa na ye na si boyo kanga songa James na yiba mayele pa président Paco président Raflukuna président Bobo Manoka mabe na ye nyonso bosoto na ye etikali na coffre fort ok bolamu na ye intelligence oyo apesinga na ozwango na exposé yango pourquoi aza icône déjà soki aza na 10 000 personnes na nsima na ye une fois nga na yo oloba mabe na oluka na créer bapointe na nga est ce que bato wana nyonso bosepela na mabe na nga wana bamona nga impolite Raïs Fendi Bakajika Ada Ilunga je ne crois pas baleka na TV bafinga président Bobo Manoka na yo yaka na émission moko boyo lobela bango mama bakamu na koko ta lien wana na se émission oyo bandeko bazo douter balanda ngo na pesa conseil par rapport à vision monde totambola bo tout ça ba grand garçon nous na mutaza na façon na mona la maka nous na mutaza na vision na mona la maka mutu musu il faut finga Robles Muscado pour ça succès mutu musu il faut finga Ada Ilunga pour ça succès musu il faut toucher Fendi Bakajika to Raïs na Dubaï pour ça la succès ok nga na yoka Ada batute Ada Ilunga te président Ada te na yoka pendi Fendi Bakajika te na yoka Raïs président Raïs na page na Instagram a postara makam oyo alobaka ba vérité sur président Bobo Manoka tant na koti na page wana Nathalie yango na comprendre président Raïs na bi non la plupart makamba lobby eza ndero ya art ok eza ndero ba rancune mo privé personnel eza ndero oyo engagé ni ba fan ni ba artiste mususu na benga Fendi Bakajika nazwaka siro wana président Raïs te na bengi président Fendi na solo ne par rapport ya ndenge to kende makambongo et kende ndenge ni tout ça a poussé ba raison na boya ki kozala muto aye pour défendre et pas bien poli
na côté du président Bobo na fingi bango bato pe ba otalanga ba omona keza lokolo na biso nyoso te tant on a déjà na fingi baninga c'est que ça ndenge na biso lobi pe na ko finga pe président Bobo mais na kena na stade ya conseil nabi quel que soit ba problème parce que nini la sakenga na mabe président Bobo te na vanda na iti nga na vanda na président Bobo na yebi mabe président Bobo na yebi pe malamu na ye siko oyo osalanga bien so lelo ngai lelo naza James eza bolamu na ye eza mabe na ye te mabe na ye eza parmi ba formation pianga pour esprit kemba non tanga ngote na installer na ko étaler ngote devant tout le monde na pesa président Raïs conseil na pesa président Ada conseil na pesi président Fendi conseil na si bango na nyoso to sala c'est notre papa yende mutasa lelo so to jouer les gens disent que ah oh Bobo hein et on joue le roi Bobo c'est grâce à lui après ça bango conseil wana na boya na zala pour to contre parce que na batu nyo surtout ndena lingara Fendi bakajika na Roblex Muscador donc naza clair ya le bango Fendi bakajika na Roblex Muscador ce sont des gens oyo ba comprendre nga ko le kalem susu ba entourage na biso nyoso mais bango nyo so baza ba frère nanga bango nyo so ba bande ko nanga donc na kende na étape ya opesa conseil que bon le karaté beaucoup na niveau bateau ba yebele biso to zaki famille beaucoup ma boye na boye ça m'a dit et puis ba yota yenge qui est dans le calme. Voilà, merci beaucoup pour l'éclaircissement. Je crois que j'ai pour mobile BRCM Friction TV officiel bozu éclaircissement na bino po bino boni ko tungisanga mingi bomona nga lokana na Cape Town awa fona la rabino ba information nyonso tuna ka ko etalele bino awa na kati ya chaîne na bino boni bo tuninga tende ba mpe ba finganga yebite balo kotana na okota kuna te eza monde moko terrain moko baloba ya musielulu. Merci beaucoup James. Bato na benga no lobati merci beaucoup James. En tout cas, Tomoni, Ozana Kati a vision de l'excellence. Yes. C'est vrai. Tout à fait comme on a un groupe Pendaba, hein. Togolo baba mbinga ya kati groupe. Bakeri. Il est pas un Bambinga. Bambinga ya groupe o mona ke non so batelemi bozo ba ke non a o so ka longwe place wana ezalaka. Omoni ba icon James, omoni ba icon ya ba famille ezalaka ke. Omoni ke ndeko wana akufi. Bobi o nenga kufi boy famille esili mais bokamo boy famille ngo malgré ndeko wana kufi ma famille ngo zo continuer o sa ndenge nini po bambinga ba icône ya minene balongwe na vision de l'excellence mais vision de l'excellence lelo ezakaka ezana bamputu po babengi sanduku hein le géant le mbinga moyembi monene yankolo ayembela biso ngolu calcul ya nzambe ezana ba mama dede lo mboto ozana ba ya mianda donc ba uti na ba groupe moko ya minene lokwa ba groupe sina et puis groupe ezo continuer. James expérience wana okoko pesa conseil ni na bandeko oh lelo parce que mutu nyonso lelo na monde artistique azolinga akoma président leadership bandeko et pesa mana mutu nyonso te. James osala nini po eloko wana e affecté o te lo ba pe anatiki pe na vandi. Premièrement pour ton ndako ya 8 niveau faut banana fondation non so déjà base nous a makasi ndako ane ça fissure te ndako ane ko na zo ina autant ko se baser dans na lona qui déjà na yebi ça batu mo na si buto azaka na loba na batu na bi batu tout ba ko kende même pour ton azar po ni peta kokota moi liloba po yo tambola yo morote otambola yo morote so ito koku ko inviter pe hein pour tout sanduku wana alinga TVT masala ba moyembi monena nkolo hein donc je vous présente Mputu Sanduku, l'un des acteurs na kati groupe Vision de l'excellence o azala toujours o mona monde bazat yaza mukie le quoi José de Londres yokuna za mo ya José José de Londres ba pote belé mon président moko mukie le quoi ça mais o moni otambo na mutu aza munene ka le quoi ba Muscador le quoi ba bino mo comprendre Sanduku na pese no maloba moi mbote et puis yebisa biso nanu pour nini bande comme sous bakei otika na vision de l'excellence et on dirait bateau yeso biki c'est na malade ya maba 9 bakei mais moko azongi po osenga merci yebisa biso na eza nini. OK vraiment parce que j'ai voix pour de kokanga donc premièrement merci maman mignonne merci pour la question
On a profité de l'occasion, on a petit James Mbote. On a fait ma vie. Ça va, non, ma bête. La petite maman Million Mbote, Batunia Sobala Nabiso na chaîne, il y a B50 la million. Chaîne maman Million, notification chaque jour. Donc, il y a un bateau balana vu la mateta TV, les racines. Congo Racine TV. Par rapport à la question à maman Mignonne, s'il faut répondre, j'aimerais dire Moni, toi, tu es en Liban, tu es en Afrique du Sud, tu es précisément à Cape Town. Apparemment, les gens veulent compliquer les choses. Vraiment, hein? Nada, pour ça polémique. Non, ils ont polémique. C'est juste question où ils ont posé. Et on a posé, on a quatre polémiques. Parce que nous d'ailleurs de nature, je crois la mienne d'ailleurs binga na lingara polémique. Donc c'est juste question pour nous lukakoye, pour nous sungape, ba misusu o bazona na sima. Ok. Bon, en fait, bateau dans la bateau nous est vraiment bon en gros parce que les attaques à Pro James, bateau na balongwaki, s'il faut le dire. Bazaki Mikolo et Ange par rapport à James. Expérience Pekuba. Yani. Expérience. Expérience à Nini. Il y a un monde artistique. Il y a un Afrique du Sud. Oui, bah vous mettez en Afrique du Sud. Non, expérience. Mais théâtre, bébé. Expérience, il y a théâtre, tranquille. Bon, ce qui va avec l'expérience, c'est pas un problème, va apporter un plus dans le groupe. C'est ça. Tobo Yangote. Mais sauf que qu'on déranger les mots qu'il y a, mon hein? Meaning. Ah, maman mignonne. Au monde de tout ça. Mimi Miando, c'est que ça. C'est ça, j'ai pas compris. Non, tu sais, tout ça devant. Bon, c'est que si ma belle, au moins, le débat n'a vu notre de cotiser, c'est mon acte de chaîne. Éclaircir, tout va clair. Pour tout, Boebi Waemba, Ngolu calcul en Zambé. Frère Nabiso, Nzembo Nabiso générique. Donc, à l'Obané, trotté. On a co-éclaircir. Bandeko oh bazana bisote za bandeko ngai James personnellement ndena isa bango to travailler sur na limite basalela ki âge basalela ki mbongo parce que ba na mbongo nde baloba ba na mbongo basalela ki yango na mituka OK ba bosana ke to za ba artiste ko boza na contribution na bi na bango nyonso muto esanga tapesanga tableau moko pour telemisa pièce na mo mais ba idée quand même banda koza la idée mo kasi tableau ata mutu mo tapesanga Moutapesa pièce na groupe na biso mobima nazana bino mbale aboza batémoin moutapesa pièce c'est madame Maman Dédé Mboto et puis bozo bientôt hein jour sans date ya Calamine après ça on a titre on a changé biso bana bobo jour sans date pièce ya Maman Dédé jour sans date donc Maman Dédé qui vraiment na histoire na bango nyonso tout pour tout Jack ana histoire na komi na tangaki Maman mignonne bon mon actrice ana histoire Mimi Mianda ana actrice babe nanga kombo ya babio benga ke Jack alinga kombo na isute donc andao ya bato wana nyonso o nga na boya na ngai bango bapesanga même donc bango bayebi ko pesanga perche basimba perche bien OK basimba perche bien côté son na CPA na bino makasi eza bilo biso za opé formation et pas président bobo na za tourner te na yiba maele mais na simba perche wana nde sans faute. Donc, sans polémique, na boya to travailler na bino parce que bomi yebi, na travaillera na bino teti na longa mboko nga James. Parce que on peut balobi vision sans vision de l'excellence et ce que les liboso. Merci beaucoup la grande famille. Kolonga na bango or empire ça la n'est-ce pas? Toziku tu film to tourna na bango to bombi na caisse. Abie ke liboso te. Mais or est-ce que bango ba yeba ba résidence? Toza tout na 1000 montres, 1000 heures. Voilà la grande famille de B50D. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Nous sommes à la fin, mais avant de clôturer, j'aimerais donner la parole à notre invité à saluer quand même quelques personnes. Oyo Balandi Bisso, na ba chaîne O Misa Tuborolanda Bisso, Congo Racine TV, B50D La Mignonne et puis Julia Mateta TV. James Maloba Eza Omboka Wayo. Merci, donc directement en fait en mbote na groupe na biso moko WhatsApp tozana wana donc pas poeza et pas maman esimami na maman présidente na biso Luna Champagne depuis France camarade na ngai kala ya tongo na pesi mbote na ba masa na ngai Likemba Roblex Muscador Fendi Bakajika Yamsi Yambe Jus d'orange Hervé Konkou notre secrétaire Pasteur El Brevi Elonga
Madame Marina Ngoy, Clara Fatina Belgique, il y a Patience Kande, Madame Laverdose, LBG, Lampada toujours, LBG, président Moukousse ya Pembe, Napesi Ombote Sikoza, Cliff Dikando, Napesi Binonyo Stumbote, Lydia Ngala Chiyoyo depuis Angleterre, je te salue, RN Mewtwo, c'est pas bon moi. RN. Donc, il y a beauty. Donc, c'est un mot. Pour comprendre, Rachel Tumbabou depuis France. Rachel Tumbabou depuis France. Rachel, moi, c'est un moindre ya taille. Après, si on botte Sikozali, pourquoi pas saluer Julia Mateta, la patronne. Julia Mateta, la patronne. Kolo Makamu. Je dis bien Julia Mateta, la patronne. Libango nde suksa mabanga, avant Libanga on est suksa mabanga, je salue Angela Bébé, Angela Davili, Angela Davili, je te salue. Ado Mise, Ado Sarah Donise, Ado Sarah Donise, allez-y comprendre le couplet. Sarah Donise, je vous salue. Nasukisi mabanga, Nabwaki Bongo, Montréal. Et si qu'espoir n'angé lalaka. Roli, Manitou, caméraman na swag. Roli, Manitou, je te salue. Allez, Bafan Nyon sur Julia Mateta, beau s'abonner. Merci beaucoup, merci beaucoup. Poutou, Jack, je peux poser à moi 2-3 personnes. Pour boire que le quoi, on a ou tu bois kate, liste mobimba, après singa tata, KTT. Moi 2-3 personnes. Ok, yeah. Thank you. Merci beaucoup. Je ne sais pas la sacolerie en anglais. Non, c'est pas ça. Tout c'est comprendre. Donc, yeah. Merci vraiment. On a beaucoup plus mes parents. Mon père Gérard Sandoukou. Et aussi ma maman Geneviève Mene. Et à toute ma famille. Donc, Gobanana. Mikoya Lamianda. Hey! Bye!